Maintenant, Ndenge à se comporter comme caporal à Kabila recevant les ordres mal donnés à Outi Kolomake, pas pour sa prolongation dans la minute. Bitumbango ezolinge banda siko ya article 64. Mbongo nyonso bino diaspora bochaki pona fati tokokota nde réunion tozwango po tosomba bepisi makambo nyonso po tokoka préparer vraiment maya moto tokobwaki la Kabila. Faible alingi élection et salama tokoki kopesa Kabila même 10 secondes te. Oyo bauti kosala bazolinga bameka température batala so peuple congolais alala pongi. Peuple congolais il faut telema sinon te ekozala soni na biso à travers le monde. Donc on a koloba na bino bo se préparer na o babengi mortel combat parce que Kabila a provoqué biso na moment oyo à travers Mesenanga. Bon, merci Bandeko. Na question pour tout ningai, toyoki Mesenanga. Après si encore à 5 une semaine. Mais biso pour na biso va peuple, on va pas ça va toute légitimité. Ata 0 seconde. 0 seconde Mesenanga. Nanga ozali naître. Monto commandité yo te. Que bana prolongation même 0 seconde. Plusieurs fois bon prolonger. Nous avons le 23 dimanche. L'espoir de Minduki. Minduki to ba sous-souté. To compète tango bisonyo so Minduki wana. To la sabino que biso va peuple, to za na pouvoir. Et ça une faute na bino moko. Bon même l'élection na ndenge ya mabe, même dans tout le monde entier, élection tira ko sama boyo et ça na Congo. Et ça a gâté. Et là, ils sont déjà préparés tricherie. Tricherie, déjà. Boye bakayango, moi, je suis même bébé, je suis liboumou. Habite comme tricherie, wana. Nanga, Mesenanga, prépare-toi. Si vous avez un coup sur le coup, vous avez un coup sur le coup. Déjà. Merci, Banderonné, à l'Obiwana. Nous donnons ces messages à l'ensemble du territoire national. Nous n'avons pas même une seconde à accorder à Mesenanga pour une quelconque prolongation. Nous leur avons dit que le 23 décembre, ça sera la fin du régime de M. Kabila et sa bande de traîtres, sa bande de massacreurs, sa bande de criminels. Nous allons nous battre pour que ce 23, nous puissions limoger M. Kabila. Nanga, faites attention, que l'histoire te renseigne. L'historicité de ces pays ne dépend pas de toi. Tu dois te renseigner des autres présidents qui t'ont précédé à la présidence de la CENI. Le 23 décembre, ce sera une date historique. Nous, les combattants de l'UDPS, nous avons versé de notre sang pour réclamer ces élections. Les élections du 23 décembre, nous nous sommes battus pour en avoir et nous avons versé de notre sang le 19 septembre 2016. Il y en a de ces combattants qui ont décédé. Nous allons encore vous rappeler Rossi Mukendi, son sang crie. Mais président Etienne Tshisekedi Wamulumba, là où il est, il nous entend. Nous l'avons dit, les combats continuent, la lutte continue, l'UDPS vaincra. Nous avons demandé, même les machines de winner, nous allons partir avec aux élections. Les machines de winner, les moulins, les machines là de Paris Foot, amènent nos élections. Machine Angouba, Oyenik Sakapondu, donc on vote Nango. Ozanata na seconde de mon côté. Le problème est que les Congolais sont déterminés. Ils ont décidé à l'élection le 23 décembre.
machine ezala te tozokende na élection ezika pete tozokende na élection nazolancer appel na tout peuple congolais nyonso bazoyoka. Soyez déterminés le 23 décembre. Réveillez-vous à partir de 5 heures juste. Allez-y vers le bureau de vote et votez pour le changement. Le changement, voter pour le changement, c'est qui? C'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi à la magistrature suprême. Point barre. Monsieur Nanga fait gaffe. Oezali peuple congolais. Tozaba Burundais, tozaba Angolais, tozaba Rwandais. Nous sommes des Congolais. Toko Koufa, Kakaba Congolais. On comprend? Ndeza Boye, soyez calme. Le 23, tozaba Okene na maponami. Tokene na maponami, bien article 64 na poche. So tokomi na bureau de vote, to constate que Bamakambango eza normalité. Nous allons appliquer l'article 64. Le peuple souverain, c'est le souverain primaire. Point tout. Ajoute. Que j'ajoute. Peuple congolais, Etienne Tshisekedi, alobaka na biso pe alobelaka biso que peuple d'abord. En même temps, que prenez-vous en charge. Moment ya biso koza charge na biso yango oyo. De deux, Monsieur Kabila, toche yo boy. Obetaka tolo liboso ya Union européenne. Balobi ke ba pesa ba soutenir RDC pour na kosala élection. Olobaki ete nazali capable ya kosala élection le 23 décembre. Ngonga yangoyu. Tozo zelayo dimanche le 23 décembre. Pour na élection et salem. Un point, un trait, peuple congolais. Total liboso, tonyo kami pe mingi. Tuba ezalate. Ekolo sayote, mais total andi avenir ya biso na ya bana na biso. Le 23 tokutana na bisika ya maponami. Merci. Bon. Biso tozala Union pour la démocratie, progrès social. Alors tolingi na biso ba problème te Kabila ndima ki élection. Nanga zu bambongo batu. Batu babebisi basali ba campagne na bango la minute oyo alobela biso siko élection ezate topesa ba jour wale sala mate. Alors eloko yazo luka etake ba okotela biso ba Rwanda la kacha mboko po ba yo boma biso toko boma na pola mboko etake ba kotisa biso ba Rwanda po ba boma biso toko boma na mais Kabila totika ete ye il faut ba kanye na maboko bazokene na ye Shadari azada droit ya kocha kovanda la bokonza te toyebi ata bunkete to ni congolais na vanda Shadara congolais te a Rwanda baronde batini ba Rwanda bakota po ba bomba biso le 23 mais si matin tozo ke na élection sans machine tozo ke na élection bango ba lo élection date tozo. Alors biso to bimisi nzembo na biso ya campagne ya Fati. Maintenant, Ndenge a se comporté comme caporal à Kabila recevant les ordres mal donnés à Outi Kolongake, pas pour sa prolongation dans la minute. Bisumbango ezolinge banda siko ya article 64. Mbongo nyonso bino diaspora bochaki pona Fati tokokota nde ganyo tozwango po tosomba bepisi makambo nyonso po tokoka préparer vraiment maya moto tokokwaki la Kabila. Na minute il faut mobiliser peuple bato libanda bo se mobiliser biso pe mobiliser. Donc tension est allée. Peuple alingi élection et salama tokoki pesa Kabila même 10 secondes te. Oyo bauti ko sala bazolinga ba meka température batala so peuple congolais alala pongi. Peuple congolais il faut telema sinon te ekozala soni na biso à travers le monde. Donc on a koloba na bino bo se préparer na o ba bengi mortel combat parce que Kabila a provoqué biso na moment oyo à travers Messenanga. Je vous remercie.
Ok. Chacun